Benit Sima, ça dit que Benit. Vraiment. La main Sima, la Soukoli la main Sima, la Melima ya Sima vraiment et na évité. Bateau bandibité que dingo bon parce que tout là na dingwe. Partement moko, chambre en face, il y a en face. Et toké to Soukoli ya Soukoli pour la deuxième fois. To côté ensemble na ye, na mai côté Congo TV is on a canal Congo TV. Et c'est mon avis sur quoi été toye pour être tomega kosolo la na mo bianga mina biso ya mokolo mwa lelo. Kasi toye bete pona bino baye bozali kolanda biso to fandi penza na nkamba. Tozali mpenza awa na nkamba me liboso ya esplanade ya musée Papa Simon Kimbangu. Oyo efongwamaki le 6 avril 1921 exactement 100 ans ya ministère ya Papa Simon Kimbangu. Alors ba décor ezako bakisa makaka awa na Yerusalem pona koyebisa bino ete Papa Simon Kimbangu sa divinité azali se ko moderniser nkamba ndenge loba makiete botikela bangulu bilangate. Voilà, c'est très important botikela bangulu bilangate nkamba ezali kotongama. Ndenge na yebisa kibino mobianga mina biso moko mopanzi sango akenda pe sango. Kombo na ye Mwamba Zakari. Azali deux côtés. Abetaka na Afrique Info, abeta ape na Lingala Facile. Oya Zakari Bababaswe, qu'on salue en passant. Merci na kanisi tango ekoki pote toka kopesa ye maloba. Totu na ye. Eloko nini memisi na nkamba et pourquoi azali na nkamba eloko nini aza kosala na nkamba nini sepelisi yo. Alors ndeko na biso Zakari. Pona nini kombo ya Zakari po zana Lingala Facile ou soit po Olandaka style ya mokeli nango. Merci beaucoup, merci pe mbote na bao tout baza bongo éparpillé à travers le monde. O ba ozwali ba kwa Olanda biso Zakari Mwamba eza poste non nga kombo ya koko aboti papa na ngai azalaki pe pasteur na Kananga na Kasai Central. Dans le moment na biso non, azali pasteur ya ba poste protestant. OK. Azali pasteur pour Mwamba Zakari. Nde pa ngai papa na ngande apesa ngai kombo ya papa na ye ndoi nanga et pe ko se coïncider na ko luka koyeba kaka kokota pe na mondo ya journalisme. C'était en 2003 et sika na zwaki numéro ya honorable Zakari Bababaswe ya ko benga kaye ko déranger wana ya na poto jusqu'à ce que cela qui note ko sangana bandeko oyo akadraka biso lokola ba Jean-Félix Basasala Pacho RFI Ken Piana et Pegita sa BG Manda ngai ndesko na zaki mwana oyo ya suka nde na yaki ko clôturer na bano tout honorable Zakari Bababaswe akadrat na musala oyo ya journal o alakisa na musala oyo ya journalisme nde sala ekeno se coïncider peno ndoi ndenge biso bakasane to benga ka chacun kwa nde sala ki oyo ezala oyo ezala lelo Zakari Mwamba eza kombo déjà out na famille et ko se coïncider peno to zape bandoi ndelo banga na za grand zacle et yo petit zacle voilà ti lelo pe ndenge to za ko démérer. Alors petit zacle lo koni ne mission na nkamba bien que oye na délégation ya moko ya mwana kenda sango il y a Edi le champion Edi Ngwe
et le connaît exactement et ça là qui est motivé yo pour toya Nkamba. Koya Kamba déjà il fallait toya le 6 avril jour il y a centenaire et to kotia qui peut ba mikanda na biso ndenge zalaka pour toi ko couvrir na ndenge ya lingala facile tu as couvrir et to solaka na cordon moko ya ratelki kuna na centre d'accueil et nde ataka kombo na biso na liste mais après to zeli ko benga potoya to moni ba benga biso pété et voilà comment on va rappeler numéro et la monnaie numéro on a bien fait que les sous-soutés et voilà télévisaki déjà posé roya déjà Kamba et après mikole uti koleka nde to ko mona ba réseaux sociaux et dingo moto na ngenge champion na Kamba abomwani dingo abomwani batu bakota ki on peu moi muketuma etambolaka mo ba vidéo moko ya ba minute etambolaki to tsenga kutu na tsaka ngo même na ba statut nanga et ndenge ya edi akota ki na mai ya Kamba ndenge pas au défilé tout comme ça et tango yeko zonga nde na benga kié et na loki kokuta na ya edi to zala ki bonga ina boss nanga esika na sala kana Afrique Info Frank Stema Idisuka oyo toki kokuta na ya edi et pas na ye na résidence nde a permettre biso to sala émission na ye et à lobby qui a bongwani mais il y a certaines personnes bazon di maté que non edinga bongwani té izanango ba jena ye boyena boy to ebi combien de fois akende pas wale ça akenda et pas boye akenda boye bon comme la moni il y a différence c'est vrai qu'il y a sur la bongwani ngapi na ko tachuma ndé ko sala que non na bengi ya edi deti voyage za lobby j'ai dit na tongo na la muki kabwe na zu téléphone na bengi ya edi oh tout justement pe na benga yo position za ndenge ni tokende Kamba bino oui naza prêt tokende Kamba tokende na oui naza prêt mbala moko na bengi boss na ngai Frank Stema ina sinon tala ya idi lobi tokende Kamba ça va yaka na siège to meka to sur to harmoniser on ndeni ni et aux pour kende ndene ko ya pe siège nde ya idi ko benga tuninga oza pla bino ngana za na Kasavu na siège na biso ça va ngape na zo ya centre d'accueil soki na commis centre d'accueil bon tindelanga ba combo et ba identité na yo na cameraman na tindelanga na message nde ko benga so habité balobi ka faux présence physique et boya na carte boya na maboko nde tant peut to comme to soli pena boss tangaye ande ya edi pa ko ya wana aya zubiso toke Kamba de toke to salipe ba démarche et tout comme ça ba zui ba sali ba nini tout wana et nde après to ko zonga bino to kende bongo te photo luka tout ça l'émission na ya edi to ko tourner mission car le même jour on le jeudi nde to ko publier ngo ba to batali mais bazo kundi maraka te dinga bongani te bona boy non c'est bon encore bongani te ba to zo ndi matin ngape na zaki pe na mo ba doute avec nos fonga na koma sur le terrain na ba si c'est vrai que edingo moto na ngenge abongwani nde ko sala ke vendredi tolongwa ki centre ba 12h nde to ko koma awa na Jérusalem Nouvelle Jérusalem Kamba na ba 18h. Alors, vous communez en Kamba, après les kindergarten, après des formalités sur place, Bapé Sabino logement, vous allez loger et comment vous faites pour manger Vraiment, tu as commis quoi que peut-être un sous à Kamba, ils ont un appartement, un hôtel au Futambongo, or que tu as commis na bapo quoi et balamoko, tu commis na restaurant na Bokoto, nanda quoi papa Diangenda, où ya tonga kandenge na occupé histoire pour na goyamba premier président na biso Joseph Kasavubu. Très bien. Tu commis la kiwana et balamoko ba servi à manger, tout lié, tout ici mais tellement air déjà comme déjà boutou maintenant tokende kolala de toye ba comment est-ce que tokuta na papa de toki toza loger na ndako oyo batonga eza 3 étages c'est-à-dire c'est l'histoire ndenge pe ba ici na ndako wana eza premier niveau eza bongo ya Congo Brazzaville et si capé biso tozali le deuxième niveau Congo Kinshasa et troisième né Angola et ndé seconde ba expliquer sur ce que tozasco yo na ndako ya Congo Brazzaville et si ka ba koyamba tous les 3 présidents ou ya Congo Brazzaville Congo Kinshasa et biso na Angola ndé mukolo bakoya ndé bakofanda wana ndé si ka toza loger et ata 1 euro na poche na biso ebimite ya kolia ya komela ya kolala c'est-à-dire tu es pena na Nouvelle Jérusalem Kamba weza pena terre sainte c'est-à-dire nyonso pena za vraiment kitoko. Ok, nyonso ezali kitoko kasi wana moteme zo betana no mona noki chef spirituel pour kota na temple en Kamba. Vraiment. Après les gars qui ndeni na batongo wana. Siko na tongo nde baye kozwa biso no faut tokende église
na tongo wana tokepe église et nde toye komona pe papa ye wana et après église nde papa lobi ba mama biso sous na restaurant mususu et ça kana sima ya côté esplanade côté ya nini ya tribune nde tokomi wana pe tokoti mokete pe papa ye et première fois namona papa et papa ye banga monanga na pesi papa mbote vraiment et ça la nga bien na yelaki na maka mususu ya ko confirmer si c'est vrai que et dingo moto na nga bongwani mais na ngai moko na ona kutiawa naza convaincu ya ko donc yo po bongwani naza déjà mutu ya nzambe mais ce qu'on a ko kutela ce qu'on a nzambe nanga et salinga eloko mususu na yeko soba vraiment na ebité na lobango ndenge nini ça dit na yeko kutana ce qu'on a oyo ya ngai oyo nzambe ya tindaki oyo aye pona ko sunga ko sauver ngai na bandeko mususu ya molongo mobimba ya solo penza vraiment ya solo ezobima na motema ezouta na motema nanga po déjà esika na bandeko lingoba na sambelaka ngana za unificationniste déjà to tondimaka Simon Kimbangu pe to yebi ki Simon Kimbangu et maintenant ce qu'on a ko vivre yango siko pena en live ngai moko awa na kacha e ko memela yo ngambo te fais-moi changement wana na confirmation wana non ko memangambu sirbaza nini parce que eza onga na moni onga na ndimi eza ko memangambu sirbaza ni parce que ngai moko naza maître ya nzoto nanga ngai moko na yebi onga na zo sala pe na yina découvrir onga na découvrir et sali qui n'a la convaincu pe na mi koti sanakati ya mozindo ya eloko yango. Bon, d'accord. Bolali mokola liboso yami bale miso sikoyo e fongwa mi po tala penza nkamba ndenge ezali construit. Alors moi di lobeko sanga te na tina wana. Vraiment Nathalie Temple na mona ngora la TV ndenge le 6 avril le kaki na mona ki chef de l'état azalaki likolo ya nini et na mona ngora la TV menga mona ko vivre kamba live soko koti na kati mozo mona lobi oyo bateau nini oyo Titanic nini oyo eza na kata ya Yerusalem vraiment na sepeli na moni mutakondi mate qui est na kati ya village obimaka ko comprendre que outi village ce que obimi opusana tamo ba 100 mètres no comprendre que na kata village mais soko komia oyeba teke no na kata village kutu ba construction mususu eleki kutu tam mususu na banda ko mususu eza na vie professeur Kinshasa de l'essage eza ezate depuis toye courant na habité ekete mai normal c'est-à-dire non c'est-à-dire nous surtout les app réseau ya ozo benga normal aux réseaux sociaux au ko benga appel tout est normal bon communauté Kimbangu c'est ba fidèle au baza sur place na ba o ba ye na ba o ba résidaka awa est-ce que ba yambi bino na maboko ya kufungwa vraiment ba yambi sans compter na ne pas chercher vraiment ba yambi biso na maboko ya kufungwa omona esika to ke papa mbote ozo mona respect beaucoup zawa na ngai moko na mekoli moi une semaine déjà koki lelo vendredi na se sentir na comme une sphère mususu c'est-à-dire ozomona ozo vivre na ba principe mboro boye ozo sentir que non awa obwaka soité awa ça les papier mouchoir okobwaka na sete ozo comprendre comme ba principe mboro ba ki ozo vivre le na ba principe mboro boye okuti pe ba sachet na vélo ya na kuti ngote c'est-à-dire yo moko mona omoni ngote ce que yo ozo papier au salé le boire ko yo moko mona que non ozo ridicule o mi mona que le moko ko ozo satana na kata Yerusalem mais yo ko tsa bosoto mokuti bosoto te vraiment et salinga et déranger au pété ya kotambola makolo ngulu non kutu déjà ngabe émission nga bato ba ebi da sala déjà émission nga makolo ngulu ndieka na eba ngai na créaka mo idéologie mo boye nzambala na sala nga musulman te mais na lata nga nzambala et tout comme ça na sala émission nga makolo ngulu lo baka na kota Jérusalem makolo ngulu et puis ko kisami pe na koti Yerusalem makolo ngulu po depuis na yawa o lisolo ya triple semaine à Weston awa sans impact o na sala ba mokoto soki ya ba neni awa et sans impact parce que depuis doye makolo na ngezaka buri na ko sukola na ko uta ta mususu mona na bida to tambola biso makolo to uta sika to za tito ya awa na temple makolo ngulu ça dit na habitué na mesani na mona normal bon mais pona ndako sikoyo sika to pesi mu Congo misé papa Simon Kimbangu loba na bandeko vraiment misé papa Simon Kimbangu le 25 mai to zaki na kata temple na fandi kana ipsi réalisateur nanga Maël Sadik na bi bon to kota ki jour na misé to
tolandi pena histoire balakisi biso et tout consort et be batu misu super biso toye tozo sala ba émission batu baza komona ngo mais ba mona kaka mizango libanda kitoko mais ba yebite ni neza na kati nde na yaki na sali annonce ya émission libanda to koti na kati ko faire visiter bande comme musu ko ba histoire ya Simon Kimbangu et to koti to visiter pena to sali pena histoire pena ya Simon Kimbangu o pena mututu o ya zota l'émission parce que na big émission wana on a sala ki wana eza lokola moi œuvre d'art mo etika les émissions mutu nyonso esika zwami ah l'Afrique il faut balakisa ki histoire papa Simon Kimbangu balakisa ki biso musée tout comme ça mutu roya rotala c'est-à-dire les émissions mo etikali et to visiter musée to kotina kati balakisi biso bazo expliquer biso pena histoire de zali bazo lakisa pena ba preuve tout comme ça et vraiment j'ai aimé et sika sur ce colisi sur ma kasi connaissance nanga et voilà. Oui, bon, on assiste pendant Kimbangu sa tongaka église. Oui. O biso to bengi Tintsani, bamangombe bele pe bakuma kolanda Tintsani wana oya ye na 10 francs, oyo 20 francs, oyo 100, oyo 2000, oyo 3000, ainsi de suite. Basangisi yango nde etongi misalo nyonso ezali awa na kati ya nkamba. Toza na vache mère, c'est-à-dire ndenge bamangomba mususu ezali mbongo ilifo euta quelque part na libanda po eya basa misala. Style wana ya Tintsani nouvelle civilisation wana bakimbangis et interpellé yo po kolobani tout bien petonga Yerusalem vraiment na sepeli au senti batu bazas mobilisé déterminé ya ko ya pena ko sala pour que ko Tintsani pour que batonga Yerusalem. Alors tokei to pusani toujours na cadre ya pèlerinage ya visite soit touristique na bino au sokol déjà maya nkambo bien omoniango na sukola ki na kenda ina maya sima au bénit sima ça dit ne ba expliquer au bénit au comme moi na ndako déjà le biango sima vraiment na ina maya sima na sukoli na maya sima na meli maya sima vraiment et na éviter bato ba ndibite ke dingwa bongo parce que tozola na edingwe appartement moko chambre na face yanga en face et toke to sukoli susubuya sukoli pour la deuxième fois to koti ensemble na ye na mai koti 3 au koti premier fo bimi mi so fungoma au koti deuxième fo bimi avant kota au sambeli au koti obimi au sambeli au koti liso bimi au sambeli au koti liso au bimo sambeli troisième fo bimi au sambeli au changer bilambo kesiko esika ya komela au supema ya komela au mela avant mela sur sambeli au aweza ça dit au moins pena ça pena temple le pena nzambe ça dit Yerusalem mais ça pena temple parce que tout le temps distraction zate prière ernion so prière ça dit tant tout prière vraiment et ça et le mot peut contribuer ma kasi na o ezanga ki mukie pananga et bakisi les sous l'avantage pour que yakoye bakozala toujours na présence ya nzambe bongo na mausolée bokoti mausolée nde tout lelo nde papa yambisko biso officiellement à part ndenge tout ça qui mais lelo pena papa yambisko mutu na likambu na ye mutu na mukumba na ye aye na ngo epa ya papa et lelo pena papa yambisko officiellement après na 5 pe papa et photo mo na pe to kota to mo na mausolée bi problème té boko mo na mausolée ko boko zonga lobi boko kota bo mo na mausolée ya papa Simon Kimbangu. Oui bande ko balandi ya émission retard makiambi ya solo ndeko na biso Petit Zakari abimisi oyo ezouta na se motema na ye ndenga uti koyebisa bino ke bayambamaki epai ya tata mokonzi ya bule fait balekeki tour de rôle mais tolanda nano ye ntango bayambaki ye et puis makambo ya lobaki directement à l'instant tolanda son commentaire. Papa zanga baloba koloba mais na pesi kaka merci na nzela ya papa Gimbwe na ye nakutai na papa et c'est cérémonial pour nanga na yebiki mokili mobimba ntango na bino mpe ekoki boya nzambe na biso yeyo oyo kotia tembe nongo ntango bande kotonga masuwa bato bande komona ye zoba tala oyo ntango eyaki ekomaki trop tard bato bakufaki yango biso tosi ngolu ya kozala na nzambe na biso na bomboyi na boyi na musuni vraiment et c'est sengo mingi na yebiki bandeko boza bongo éparpillé à travers le monde naza ndeko na bino journaliste mboka Zakari Mwamba ou na pesaka sango information na pesi na yekozwango awa na Jérusalem. Merci beaucoup. Voilà.
omoni ndenge bayambi ye exactement est-ce que koko zongela malobo yo lobi wana tango bayambi wana zaki tango kokutana na ba émotion nyonso wana ebiba kika wana nazo simba sute bon oyo yebisa bango bao bazolanda yo ke okomi na nkamba tata mokonzi ya bure, c'est-à-dire papa Simon Kimbangu Kiangani sa divinité ayambi yo siko yebisa bango liloba oye kozala ete baza pe motema kofongwama kimbangisa koyamba ba vraiment na koyebisa na bandeko nyonso tout boza éparpillé à travers le monde et nazosala publicité te toujours la publicité ya lingomba kimbangi c'était mais toujours koyebisa na bato nyonso o baza na posa ya koyeba nzela ya solo ya kozwa lobiko oyo nzamba lingaki mutu a vivre na mokili na ye 24/24 heureux na koyebisa na bino ngana ye na yelaki makambo mususu na kutana pe na oyanga makambo mususu et contribuer pe makasi na vie spirituelle na ngai pe na makambo ebele bino ba bosé par à travers le monde nazomona bato bazosala ba débat ya koloba n'importe quoi et yo idolâtrie et tout comme ça fukamela mutamokili na nzambe kande mutakili tant que mataka na bangomba ya mamangenge to esala kosambela c'est to mona kanzambe to sambela ko to fukamela ka biso moko to mona kati mais mutu na mutu azana ngonga na ye oyo kobeta yo za bongo na mikili ya poto toza awa na Congo toza na Angola partout na Afrique soki mutema emoni tuti kokanga mutema te yaka atana nzela langa atana nzela ya mutu koyeba tokomema yo na kamba omona ndenge nini kamba ezali pe oyeba c'est quoi qui au mituna yo moko question qui est papa Simon Kimbangu nde okozwa ba réponse nyonyo surtout awa sur place yo moko awa pe kokutana na ye moko papa Simon Kimbangu oya zonga ki ndenga lobaki na zonga na stenga na 1951 na kokufa na 1951 peka le même kokufa wana pe na kozonga nde yango tozana oyo lelo aza papa Simon Kimbangu Kiangani oyo abotami bongo na 1951 toza papa Simon Kimbangu azongeli biso lisusu okokutana na ye pe okosokota na mikumba na yo okotana banzela moko boye na baloge na besika tututu okenda yaka na yango tu tika ngai na yo toyebi edingwe moto na ngenge abandi musala ya kisi a servi Satan plus ou moins 70 ans. Oyo yede pas botami natina lelo 70 ans, c'est-à-dire 70 ans. Oyo y a servi Satan a monique tango na ye ekoki nzamba bombaki po yebitina lelo ayekoya ko se converti à une église qui m'anglise yo pe siko zwami ata ozo kota chuma ozo kota eza pour miteme ngonga na ope kokoka mais pona ngai ngonga na ngai koki ngonga edingwe koki esalike ngai pe tana ngape ya ko comprendre ya ko bakisa lisusu niveau spirituel makasi nde ekoki yango na kosenga na bande ko tuboza bongo papier attraper le monde ko hésiter te ceux qui moteme tuti futa billet yaka Kinshasa zwa mutuka yaka nkamba yo moko komona pe okende ko témoigner pour ça témoignage na ndenge na yo. Merci bandeko toujours na kati ya cadre émission mokolo moyenga mouti koleka tango tata mokonzi ya bule azwaki maloba ameka nani kofongola biso miso na likambo etali kobongwana ya papa Edingwe même soki bamusu bomonelaki yango na contexte mosusu tolanda nano na tango apesaki ba chapitre et puis tango révérend Katembo amekaki kolimbola mwa moke mais je crois réalisation beaucoup aidé na no biso pambate papa Edingwa lobaki pe likambo oyo ekei mokili mobimba ta mususu nanu te mais oyo ye alobi ke fin carrière na ye annoncé na kati ya temple ya Nkamba à l'âge de 71 ans et 49e année ya sport donc a clôturé yango alobi solennellement atiki makambo etali sport peut-être à quoi vous déclarer comme mususu tolanda na ke pe na mozindo Você
posona banda koloba mwana nyonso soki asali mabe asengaka bandeko na ye pardon. Ngai mpe nasengi bino pardon bolimbisa ngai na nzela nalali kolanda. Eske bolimbisi nga? Nayoki te natuni bolimbisi nga nde nazongi na ndaka papa. Merci. Soki bomoni na ba Facebook na ba télévision na bino baza kofinga Edingwe, Yesu bafingaki ye. Papa Simon Kimbangu na Kinshasa babombaki ye mabanga, me asalaki eloko moko te. Yesu asalaki eloko moko te. Bafingi nga ndenge nyonso, bapesi ngai jour nini bakoboma ngai. Dans 2 mois nazotika mokili. Nayali na esengo mingi nakufi liwa ya assassin te, nakufi mpona nzambe na ngai. Bango basepeli na yango te, balingaka nalanda nzela nalaki kolanda. Naboyi pamba te nayebi ke naza na papa na ngai aza pembeni. Naye na bapaya bayali wana moko na bango balobi ba journaliste na Kinshasa balobi nini Edingwe abongoli motema te, akende koluka mbongo. Merci. Bolanda yango te, botala ngai. Ngai nazali koloba sikasikoyo ngonga na ngai ekoki. Papa apekisi nga bitumba te, abi mwana bunda. Nalali naswangai na mwasi na ngai tosololi. À partir d'aujourd'hui naza koloba na tiki kachi. Soki na vandi nakomi kaka dirigeant ya kodirige bakache basportif, mais mpona banda likolo ya ring nakomata lisusu te ke Edingwe akei kobunda te na boyi. Soki mwayeli journaliste o asala na lingala facile ye bafinga ngai balinga balobi nini kende otala soki ya solo Edingwe abongoli. Ngai nakusa papa na ngai nakozwa lisusu nini, naza na pinisio makasi oyo nakozwa. Nzela oyo nalobaki nagoya na bapaya na ye na bango. Soki mwaye ali bakopesa ngai moko na bango aya koloba ali journaliste na lingala facile mpona ngai nasokoli motema na ngai, nalingi subu zoba lisusu te. Bato baza kofinga nga bato bazali kofinga ngai bayebi tina nini Edingwe yawa te. Nabotami na année 51 naza na 70 ans. Tala 70 ans nasaleli satana, mais kaka 2 jours nabetika nasalela nzambe. Apesi nga souffle ya ofele, naza koliala malamu, naza kosakana malamu. Merci mingi na nzambe na ngai Papa Simon Kimbangu Kiangai. Bango bayebi soki elaki mondele mutu abengaki ngai, balingo ba Edingwe alandi nzela malamu. Nakosenga na papa mukolo ye akolinga asalisa messe moko na stade du martyr. Région nyonso bakoya wana tosangana tosenga po abimela na bomoto. Bokoko na biso toyebi yango te, toza na erreur mwaye mboka na biso ebonga ezali te, me tosenga ebolimbisi.
soki balobi kekende na Rome epai ya pape kongola kobongisa nyonso akei jamais na mwana moto alobi ke nazobongisa nzela ya lola azali te kasi wana bi ozokende poto abandi kobongisa bilamba bavalise mpo nini azokende lola nga naboyi nzela ya lola naboyi nzela ya kokende poto nandimi nanga nzela ya lola nabongisa nzela na ngai soki ofinga te etali yo. Merci. Papa apesi ngai kombo Saint Paul nandimi yango na motema moko nandimi kombo wana oyo asala erreur amoni erreur na ye notamment na papa Justin na bajournaliste ya kimbangiste tosali bemission mais baza kondima ngai te mais nsima lobi bakondima ngai kene alaki mwana oyo nzambe atindaki alobi edingwe meka bato nga mpe nakende ameki bato ntango na ngai ekoki nzambe ye moko alobi na ngai ke edingwe ezonga na ndako nazongi na ndako papa na ngai na esengo nyonso bokima ngai te soki na ye awa namonaki mama général alaninga tina Kinshasa azoya na ndako na ngai kolendisa ngai nayebi na badoctrine na bino mpe bokimaka ngai te nasengi pardon boyaka epai na ngai bolendisa ngai mpo ngai mpe nazala moto. Merci. Napesi papa asalaki ngai na mokili atiaki ngai oboyi ntaka na kobunda na otya tala na likolo mutatala likolo tala na se nakoloba nzambe aza kodirige na likolo na se edingwe aza kodirige sikoyo na boyi na ngai nzambe aza kodirige na likolo na se papa Simon Kimbamba aza kodirige. Merci. Nasuki wana. Voilà, papa, petit Zakari. Zakari Mwamba. Mwamba, Zakari. Mwamba, oui. Collègue Nabiso Pe à Moussala Komona et JC Mwamba. À Sala émission sport. Et Teni Ayo Yangwana et Dingbatiki sport. Voilà. Alors, Edingwe a déclaré solennellement que Atiki catch. Atiki catch à l'âge de 71 ans. Moi, commentaire, moi, il y a Naïsika wana. Naïsika wana na remartelé parce que tant on a ça qui na émission, il y a le bac à rotika kachete atiki kisi, mais kacha rotika te parce que y a un monde mutu et les sakaye na famille na yemubumba. Et maintenant, alobi arobando robunda na ma kamba. Après ça, un coup exemple alobi nanga Steve. Tobando bunda na ye. A gagné un ipo à Kanama Kamba, n'a pas de bunda, n'a pas Kamba. Et dans ma grande surprise, tu es dans un temple et après, Benguié a Téléma, à l'Oba, tu as kuna yemoko le colon temple, à l'Obikeno, à Bongwani. Et puis, à Tiki Catch, à Kobunda Lissousou, Catchité. N'a pas eu ce que tu as là qui te mit talani, délégation Toyaki, ah. Champion de Tiki Catch. Mais Tiki Catch vraiment. Et c'est le coup où tu pas na yemoko, alors qu'il y a Tiki Catch. Mais ça personne na bateau, baza comme mitou na ah. Mais comment il y a Tiki Nyonso, à Bongwani, alors qu'il y a Tiki Catch. Mais ceux qui n'aillent à Okata te poigné yemora lobi que non. Ceux qui mukolo papa ko yebisa kata, akokata ceux qui za na pour monter. Yemoko pe kala ndenga lobi à Tiki Catch. Na tempelo liboso ya batu ebele na liboso ya papa, alors qu'il y a Tiki Catch. Tu vois yemoko pe et c'est comme ça la muka, alors que non. Quoi faire à Zapi, Longolanga Sukyo, à Longolayango. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc pour nous compléter toujours le dossier, il y a prise, il y a fin, il y a sport, il y a catch, et pas il y a dingwe. À Yamba Makipe na Mokonzi Aboule, tout la nananu.
ndenge bozo kolanda wana illustration bayambi epai ya papa basololi bazalaki en couple monsieur et madame papa basololi mais à la sortie Edingwe asalaki interview esika asengi na gouvernement congolais ya RDC qui va organiser jubilé ya fin ya carrière ya catch. Donc papa Edingwe asengi na bino bakambi ya gouvernement ya Congo Kinshasa organiser cérémonie ya jubilé oyo peut-être à côté ceinture naie ya champion en jeu pour appeler ça na ba jeune au bazali kolanda sima to la nana no interview na le bien na tiki catch officiel dans le sens que le gouvernement et ça l'a jubilé bon là ça qui Edingwe a tiki catch mais ça n'a pas papa pour na mon na zone deuxième fois pour na mon qui loko ya soles alia wana mboko il faut na ya ngapena bénéfice kaya na ko yiko bosa na awate ndaku nangana matete na pesango komunango kamba vitamine kamba résidence nangai nakana koma wana résidence vitamine kamba pona moni bosolo ezali abatika kokosa biso na senga bato batika kokosa biso ngai mona moni pole oya lingite akende kosala mokili naye ntango nalalaki namoni mwana moko ya 4 ans ya mwasi aye kozwa ngai Edingwe baza kobenga yo na nkamba natiaki tembe après ça yosala 2 jours nayekomona invitation na kati ya pareil na ngai na WhatsApp na kamwe na tono namoni garçon moko ni Justin baya bango mibale baba na ngai ke papa tini soto ya kozwa yo atana besoin na nkamba na baki gloire eloko pena lukaka na mona papa wana na ye awa avant qu'il n'a confirmé qu'il n'a koti na kati ya église kimbangiste na mekaki papa na buto aba mystique na ngai na mekie na koki ete deuxième fois na koki te na bino sona bina landa na ya kufa na simiza na kei na sokoli mai na kana tali muzule ya papa Simon Kimbango ikamwisi ngai na yoko ndire ke mutu na kata cercueil aza kolela aza kotambola na bimaki mbango kokuma na komi na porte na bosani mwasi na ngai mwasi nanga benga bi champion zo kende wapi ngabi nga naza koluka yo abime ngai asiminga na loboko abimisinga na mozole et deuxième miracle na ye komwa na voyage oyo na ye awa na fete ya le 25 nga navandaki na nsima ya papa namoni mutu moko aye na mwana ya soki na 4 ans mwana ngo akufi ebembi papa nga aza kolela mwana azondinga na lisu te nga kopina alobaki ke papa ya lizoba mwana asa akufi ozwa na ye mosala nini papa ajukaka mai atie na monoko apakoli abi bokende hôpital kokende bokende hôpital na tongo na pokwa natuna papa bi mwana na nga alamuki ekamwisi ngai na bino aza bina nzambe asolo muta ebembe elamuki lobi na tribune na kana na mona jangu ekamwisi ngai to esika ndimzaki we ale bina nzambe ya solo pe kondime ya papa na ye mutu ebikisi mwana wana en tout cas na olela makasi nazosepela mingi totonga Congolais aza koyeba likambo wana te ntango ya kala nzambe alobaki na mutu soki mutu nyanga atonga masuwa na Norway abitonga masuwa na koboma mokili bato bandimaki te nsima nango mbula ebetaki ya 40 jours bato bakufaki o bato bandimaki kotonga babikaki biso mpe Simon Kimbango aza koloba totonga nkamba toza kolinga te me mokolo likama ekokweya
oya kota na kata nkamba aza suite parce que limite est déjà terminé. Abengaki batabandundu bakongo baluba batachikapa banini toya kotonga po esika to bombana yango wana mais to ça qu'on néglige yango mais mokolo le connaît ko salama to bani ke papa Simon Kimbangu alaki na raison et Dingwe alaki na raison abengaki biso to salambango toya kotonga po mokili ngo baluka. Merci papa journaliste. Voilà. Papa Mwamba. Olandi Zakari ndenga sala ba émission. Oui. Donc petit Zakari. Sikaboye interview à Dingwe oyo to lekisi na tango a déclaré que akosala jubilé. Likanisi wana yo ozulango ndenge nini. Oui, na émission to sala gina ye kaka awa na kamba awa et alobaki yango ke non akosala lettre kokota na ministère ya sport pe na présidence et na sengaki pe na ba conseiller nyonso ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na benga le président du second avènement l'âge testament complet pour la République démocratique du Congo baluka ko organiser pénage parce que aza quand même catcher ya icône pena ya catch ya mboka na biso vraiment so mérité pena azala pena honoré nakotika makambutu fo asa nakotika makambu catch kotika makambu nyonso tu ya mabe otoyebaki na ye nango et ba organiser les pena nani moko munene oya kosala jubilé tant musu pe le jour wango et kosala pe ko batu bazana pour ça za tuna suki ade tant musu pe le jour wango ça appelle le jour au catch suki vraiment na kosenga na ministère ya sport oyo na gouvernement ya Sama Lukonde et vraiment yamba biso pour to ya kota lettre pa na yo pour na ko organiser pena iloko moko ya ke jubilé et les bien parce que a reçoit titre na ya champion ceinture na ye akopesa na ba o ba ko bunda o ya ko gagner à remettre yango pe sika kotikani to ko zape honneur makasi pona ya ko mona ke mboka pe et honorer de son vivant et ko ça eloko mo pena ya bien. Ok, est-ce que kozala facile puisque Edingo Abongwani a commis kimbangiste soki batu mususu oyo baza na bakati ya bamakambo yango so bayoki kaka kimbangiste mwa bolembo ezalaka. Bon, nakosenga na bandeko bon bulembo par rapport à quoi parce que kimbangiste fierté ya mboka. Jamboka. C'est-à-dire les églises moko lelo to lobi to sima lobi et comme église moko église d'état les longs a déjà na dévoilé peut-être même sous sima lobi to kana mpifo c'est-à-dire comme église d'état église kimbangiste parce que tant que ki no soka bongo na kimbangiste yango bo fina dossier ngo lokwa ndeti bo honorer te wana pena na ebité mais ye mon chef de l'état mukonza mboka pe arozwangolo na nzela ya ba conseiller na nzela pe ya batu na ye tant mususu ta émission ya kotala te mais batu ne ba kotala e kokoma po e koya pe tant ou lettre ko kota ata olukio bomba yango po ya ake ko bongwana ake ko se convertir na église kimbangiste tika to fina yango to dossier na yango moko ko bima na mesa na bino c'est-à-dire yango yo boluka bo honorer dès son vivant et loko asengi vraiment tata mokonza mboka asala yango e ko sala malamu mingi pona ye pe pona libotane bo bimba pona batutu o pe ba olanda musala o ya sala. Ok, merci na kanisi bandeko tokomi ko shite na biso ndenge na ibsa kibino na ebandeli yepe petit Zakari Mwamba azali mopanzi sango ta mususu na masolo tozwamaki na ye yambala kata pe ezalaka ubi azaki na likanisi nazozela papa joati nangana motuna boye me azotuna ngote yo moko bimisa oyo etikali kati na yo oyo ekokopesa biso pe esengo na émission oyo. Merci ngai nayebisako pe papa ndenge touti kokutana na papa nayebisaki no eloko oyo edingwe aza icône aza vedette munene oyo ayebani vraiment na mulongo mobimba yango tokosenga vraiment eloko nayebisi papa esuka kaka na kambate na Kinshasa te c'est-à-dire s'agir ko kende pena edingwa kende ko évangéliser ko kita pena na bamboka par-ci par-là pour batupe et c'est que tout église kimbangiste zwami et ko sala pe loko moko ya bien papa ndimi alobi yango wana pena isape eloko moko ya mutuya ya ko faire déplacer na bamboka ko kende tout esika église kimbangiste zali edingwe a témoigner c'est-à-dire oyo ya moni na église kimbangiste ndi papa pe andimi yango na yebiki avec le temps ti mama bongisi ko sala bien c'est-à-dire edingwe pena ko tambola pona ko évangéliser pena église kimbangiste yebisa batu ki esimo kimbangu et ko sala pe so eloko moko vraiment ya mutuya makasi.
Ok, nakanisi toyoki ndeko na biso mopanzi sango pe monene Petit Zakari na maye uti koyebisa biso esengo na biso ete ya koyeba séjour na bango na nkamba eleki malamu ayebisi biso maye nyonso maleki awa eke 5 sur 5 totikili bino nzela bakoya vers bino bokoyamba bango wi soki ntango yango ekoki makambo ekokende liboso pamba te Papa Simon Kimbangu ndenge nkolo Yesu mpe alobaki ete na bayekoli na ye tobengi baapôtre bokende na mokili kopanza sango na nga lelo edingwe ye wana lobi ezalaki ndenge mosusu lelo abotami na molimo pe kombo pe kutu ye moko alobaki bapesi ye Saint Paul tolandi toyebi pe na Bible oyo mosantu Paulo asalaki etango payaki kobongwana na elateli yaki mosantu tosepeli mingi Papa Zakari Petit Zakari mais nakosengo to telema ezala net yo moto zo sala émission mais ozoko clôturer na ndengo sala la kawana balandi na biso ba. Merci beaucoup. Tu as pratiquement na souka ya entretien na biso et vraiment merci na bato tout bolandi biso à travers le monde boy ba keto za bongo devant misé Papa Simon Kimbangu et sikanini oyo to sali émission oyo awa merci beaucoup et na bato tout ba Kimbangu c'est tout et sika bozwami balobi pour papa nous mourons to kufa pona papa merci beaucoup. Canal Congo TV.